Conseil de sécurité des Nations Unies va s'engager lobby sur question et RDC États-Unis a ticali focus pour soutenir la République démocratique du Congo, la population na bango et surtout intégrité territoriale et la République démocratique du Congo et Sengeli et la respecter conformément à la recommandation. Il y a résolution à mon aîné Oyo Basala qui insiste moko il faut qu'on précise que conseil babakisi le fait que la République démocratique du Congo et Sengeli aye babongo peut qu'on dénoncer peut qu'on traquer ba FDLR Oyo selon Kagame bazali awa pe bazali ko inquiété ba Rwandais et Sengeli boye ba que selon ministère de la santé plus de 20 millions ya ba congolais mitu na bango et doka yango CNPP semaine oyo ba organiser ki makambo belé lelo ezalaki jour ya consultation gratuite na batu kokende ko talisa mutu 5e jour ya ba consultation politique oyo conseiller spécial la matière de sécurité à chef de l'État azali ko sala ba biso que ba opposant bazali annoncer ba personnalité na certains membres ya société civile bozali belé ya kolanda KNB news ba sujet nyonso wana tozali ko développer yango sikoyo. Conseil de sécurité des Nations Unies va péter masolo lobby kuna na New York et Sika va développer qui sérieusement masolo état de République démocratique du Congo entre autres qu'on respecter cesser les feux paix retrait à ba troupes rwandaises États-Unis a manqué que la qui s'affectionne à la République démocratique du Congo pour le contrôle et l'intégrité territoriale kasi Bintou Keïta oyo azali représentant ya Nations Unies na makambu ya MONUSCO awa na République démocratique du Congo a BTCT na insécurité oyo ezali ko continuer ça de mana Ituri détail bolanda na reportage signé Faso Kirombe. Na Conseil de sécurité il y a jeudi 27 mars Madame Bintou Keïta azali représentante ya secrétaire général ya Nations Unies awa na République démocratique du Congo alobeli mingi situation oyo ezali ko s'empirer awa na partie est ya République démocratique du Congo natina ya ba force oyo bazali ko continuer ko boma pe ko bebisa biloko ya population surtout mingi na province ya Ituri oyo population azali ko kende toujours na pasi likolo ya pasi kokota tina ba centre sika ba réfugié ba fandi nyonso kopanza kokanga pe ko salisa bango misala o ezali forcé oyo pona intérêt ya bango ba rebelle ya M23 pe ba force ya armée rwandaise oyo bazali na kati ya République démocratique du Congo nengo Madame Bintou Keïta asengi na Nations Unies ba tiaba effort nyonso tout pona kosilisa pe kotia en pratique feuille de route ya cesser le feu oyo elobami mingi côté na bango France balobi ete esengeli ba congolais nyonso bavanda esika moko pona kosolola natina na solution ya République démocratique du Congo bato nyonso esengeli ba respecter pe ba autorité ya République démocratique du Congo esengeli basala na lombango kobimisa ba FDLR oyo bazali kuna Burundi côté na ye abengi ba congolais nyonso bavanda pe basolola na tina ya kimia oyo ezali ya solo pe ezali durable ya motuya esengeli kosimba ete na kati ya Conseil de sécurité ya Nations Unies oyo ya mokolo ya lobi ezali ete Nations Unies ezali kobongama pona kocha en pratique ba résolution nyonso tout oyo bayebaki na kozwa pona tina ya kimia na partie est ya République démocratique du Congo. 5e jour, il y a la consultation bah, opposant société civile à la personnalité bah, qui a annoncé kasi nini et les kanaki lobby bah, détail bolanda na reportage oyo. Selon communication, il y a bureau, il y a conseil spécial à chef de l'État en matière il y a sécurité. Journée, il y a vendredi 28 mars oyo nde et kozala essentiellement constitué na ba délégation, il y a ba plateforme et regroupement, il y a ba parti politique, il y a opposition, société civile, pe ba personnalité na ba bisusu o ba kouta diaspora. Kasi 4e jour, il y a consultation politique. Oyo ba tundenge na ndenge ba yaki koleka liboso ya professeur Désiré Kashmir et Berand Kolongele représentant le chef de l'État na masolo oyo ba continuer qui koya liboke ambika, c'est-à-dire ba regroupement ba parti politique, il y a union sacrée oyo ba leka qui tout retour
pona kobeta masolo ya ndenge nini mboka ezali kotambola kozwa solution na makambo ezali kosalema na este ya République démocratique du Congo pe ko-créer gouvernement d'union nationale to pe gouvernement ya combat oyo esika bana ya mboka nyonso bakosangana ya batendance nyonso. ANB conduit par Guy Loando, APA MLC, FPAU, AABG ya Guilain Nyembo, AE ya Bamariage Lukiana na Jean-Claude Masangu, AE, AADCA, LP ya Dieudonné Kishi, ALDCE, ADR conduite par l'honorable Ariet Ouamou. Na ba regroupement pe ba parti politique mususu oyo ba yaki wana mingi pona masolo oyo chef de l'État a bengaki consultation politique nationale oyo ekosala ke République démocratique du Congo est à la direction focus solution à population pona kimia pe intégrité territoriale. Dossier ezali ko continuer pamba te ba consultation ezananu. Ouais. Journée scientifique na université Omnibus ministre ya communication et médias Patrick Mouyaya akendaki ko développer masolo etali communication en temps de guerre ba détail bolanda na reportage signé Faso Kirobe. Le rôle justement de médias dans la couverture de ces crises. Journée scientifique na université Onimia Omnibus oyo ya Kinshasa et Salemaki Mokolo ya lobi jeudi ministre ya communication Patrick Mouyaya a participé na kati ya masolo yango kasi na maloba na ye alobelaki ba sujet oyo etali République démocratique du Congo mingi ezali intitulé communication na temps ya guerre côté lumière peu importance ya narrative peu rôle ya média na contexte oyo ya conflit RDC Rwanda. Ministre ya communication Patrick Mouyaya alobi ete esengeli kobundisa Rwanda na mayema taliba information oyo bazali na yango et surtout lokola Rwanda ezali empire oyo ya lokuta président Paul Kagame azali kotambusa maloba ya lokuta na tina ya République démocratique du Congo maloba misatu oyo likambo etali ba réfugié rwandais awa na République démocratique du Congo accusation ya discours ya haine oyo RDC zali kosala contre Batuti menace ya ba FDLR oyo bazali awa na RDC nyonso wana nde message ya lokuta oyo Rwanda zali kotambusa na tina ya République démocratique du Congo yango nde zali na base ya conflit oyo ezali na RDC na Rwanda na yango esengeli kotelemela ba message nyonso oyo na ba argument oyo ezali solide pour la défendre mboka na front médiatique. Nyonso wana ekosala ete mokili mobimba lokola ba esi ba comprendre ba continuer toujours na ko comprendre que Rwanda azali lokuta na nyonso oyo azali kosala lokola insécurité na République démocratique du Congo. La guerre narrative, parce que c'est le narratif qui est le point central de cette guerre, de comment nous lisons l'histoire. Foire, il y a ma femme de médias et Salema qui avec impact na idéologie, participation, il y a ministre de la communication un peu médias, Patrick Mouyaya, qui c'était sur ma solo, il y a ma femme, surtout, il y a souffrir. Na Est, il y a République démocratique du Congo, il détail. Voilà, on a un reportage. Ministre Mouyaya a participé jeudi 27 mars, Oyo, na foire, il y a ma femme des médias. Oyo et Salemaki na chapitre à collège Boboto avec impact na idéologie. Pona année Oyo pensée makasi et qui na ba femme ya Est ya République démocratique du Congo Oyo bazali ko souffrir na situation à guerre kasi ba femme de médias Oyo basangani awa nyonso bazali na pensée moko très pieuse pe ministre Patrick Mouyaya azanga kité ko sensibiliser bango pote baye babongo ko bundela pe ekolo à travers ba médias na bango pe à travers ba action oyo bazali ko mener en tant que ba femme bobo sanate activité oyo et continue na cadre ya mois de la femme oyo ezali célébrer vula oyo na République démocratique du Congo na mois mawa pambate basi bana pe bandeko na biso ba mama ebele bazali ko souffrir misusu ba kofi misusu bazali en déplacement misusu ba gelo ko ba réfugié na ba pays voisins
po bazali ko souffrir na situation ya Est ya République démocratique du Congo. Porte-parole ya gouvernement congolais azanga kite ko beta sete na yango pe ko encourager ba femme des médias nyonso oyo bazalaki na foire oyo après avoir ko visiter ba stand na bango na misala bazali ko sala avec impact toujours na idéologie. Oui! Beltexco mosungi ya mabota wana Kinshasa bazali ko continuer ko sunga ba congolais. Donc café ningo chango boye zo bima saveur déjà en tsungo ya café. Donc café noki ilingi ko lobana lingala noki mbangu mbangu. Yango to ali ko senga na bandeko ke produit noki eza déjà na ba wenze depuis longtemps ba ligablo ba chair ba coopérant na ba boutique na biso na ba alimentation okuta ba produit. sepelaka na tinoki parce que tinoki eza kitoko tinoki ezali bien ngai natelaka tinoki po bomisaka loposo na ngai en tout cas na famille na ngai na liboso na ngai totelaka tinoki. Est-ce que ex ya camarade na yo ya mwasi to ya mobali akoki kokoma molongani na yo? Question tomituni awa na kande bola na ba détail na reportage signé aussi Tantou. Tambula na Kinshasa omona makambu soki nanu omona minu ya sosote tuna na ki camarade ya Kinshasa. Camarade na yo bozalaki na bien bokola bo évoluer azala mwasi to azala mobali kasi azalaki na chéri na ye oyo babane ko évoluer kitoko balinganaki na fo pate pe babalanaki to bakomaki ba fiancé baboyani kasi ex wana alobi alinga yo bosala libala yo kona camarade kindeko ya makila pe ezate okoboya okozwa to okozwa te kino alobi bon on a deux réponses na repesa deux volets. C'est premièrement état qui est chrétien. Ce qui nous a révélé que Mosi ya Aminanga, Mosi na Minanga, Bazala qui ne Basilana qui nous a révélé que Mosi no yowana, peu importe même contestation ezali na Rubala parce que Nzambe a échoué. Wana c'est impossible parce que Azaki meilleur ami nanga, meilleur plus tant le lobby est meilleur ami. Donc azaneti ndeko na ngai nakosala siko eloko bongo te po parce que na yaba ke azaki mwasi ya meilleur ami nakosala eloko na te bon sens esengaka nango te ozala chrétien to te to pe koyeba kobongisa ba relation esengaka nango te ozala soki pe ndenge nini mutu oyo azalaki déjà camarade ya muninga na yo na esprit ya bien soki yo se sentir à l'aise na ye c'est que obanda kolula ye bandakala mais soki pe ezali mokano ya Nzambe bokumbela kaka place bokokende kosuka bokenda kosuka makamoyo ti Yesu ye moko balaka te ayebaka atikala kaka Jésus biso awa na se to potana na libala ekeyo oui avec Jimmy Mukendi sans filtre ezali bongo éditorial ya magazine KNB News et Sikanini rédaction et pesaka avis nango sur ba actualité oyo ezali na terrain bo landa biso na chaîne YouTube avec Jimmy Mukendi kuna nde bokota la intégralité ya extrait oyo to proposer bino awa sans filtre lelo esengeli boye ba ken actualité ezali dominée par rapport ya conseil de sécurité nenge ba sangani mokolo ya lelo ba ko sangana to bazali ko sangana déjà na minute yo par rapport à ba décalage horaire ya États-Unis d'Amérique mais information ezalaki que bazali ko sangana sur ba question évolution nenge esalemi par rapport ya ba recommandation na bango sur ba question oyo ya Est ya République démocratique du Congo ba question ya kimia évolution ndenge masolo ezali ko kende ba senga ki cesser le feu ba senga ki ba Rwandais ba se retirer ba sanctionner ki pe ba tumususu ba kosa évaluation moko
solo li ensemble sima bakobeta huis clos pe tokoyeba suite nango ndenge masolo ezali ko évoluer. Mais à vrai dire ndenge toyei ko continuer koloba République démocratique du Congo tozali obligé ya kozela oyo ba Nations Unies ko lobate poto sala to pe poto exécuter pamba te souveraineté nationale et sengi que biso en tant que ba Congolais to se prendre en charge pour na koyeba ko faire évoluer mboka na biso ko kengela mboka na biso. Ba image oyo ezali ko bima à travers ba médias ezali ko sepelisate kasi ba oyo bazali ko sala yango ba yeba que d'une manière ou d'une autre ba Congolais bazali ko retenir makambo bazali ko sala bango ba passion bazali ko mona ba souffrance bazali ko vivre pona bino boyeba que tôt ou tard boko futa yango osopi pétrole oko futa pétrole ma benyo soko sala yeba que retour nango ezali a kutu ezali karma te a ezali loi ya nature soki oloni nguba yeba ke nzeta nguba nde kobima ekobimisa nzeta bitabete. Donc lona malamu po lobby ezala bien pona yo yo mutu ozali politicien yo mutu ozali chef de guerre. Mwana mobali oyo Ronnie Jackson ayaki awa président de la République ayambiye azali membre ya Sénat américain quand bien même kebima ki kazaki envoyé spécial ya Donald Trump wana zaika bako vimbisa ba pesa lengi o bata présidence ba betaki mais on dirait raté tout le bango nezali babi que non le roi américain aza membre ya Sénat to betaka ki aza représentant personnel à Donald Trump or que kuna pose à la représenter zali titre neti a on a présidence na biso président de la République aza na ba envoyé spécial na ye président de la République aza na chargé de relations publiques na ye président de la République aza na ba ambassadeur itinérant na ye. Ce sont des fonctions. Et puis ceux qui mutu se déplacer na cadre ya fonction wana bako benga ye na cadre ya fonction wana. Donc yanke ayaki na ye lokola membre ya commission a lokola mutu moko boy député moko ya plénière to ko zo député netini député moko boy neti ba député ba député bi ba kombo ye bana li sous terre mais quand ba député ba doko ye bana ba député ba kombo ye bana li sous terre to zuka n'importe quel député ake na ye soki mboka nini ake kokutana na cadre ya recherche ya ba commission na ye ninga sali musala ake ko loba bilobela moko esali que ekene na sens ya balkanisation mais azali mal barré parce que likambo ya balkanisation wana na ba discours nyonso bato bazali kopesa na Union européenne na ba américaine na ba na Nations Unies mutu nyonso alobela intégrité territoriale ya ba congolais pe bango moko baza prêt ya ko se séparer bato ba oloba ke problème ya ba congolais ezali que bazali prêt à se séparer et à l'okuta. Je ne crois même pas que nanga a tobisi moi na ba discours na bango ba lobi ke ba congolais il faut se séparer. Si bango ba na une dedans contre président de la République et que ba se révolter, ceux qui va se réclamer ba vrai congolais, c'est de leur droit. Mais ko kene nango na sens ya koloba ke non RDC zali ko contrôler ba ko na te et que batu mususu baya tokabula ba richesse wana ezali ba discours oyo to banda ko telemela oyo congolais akotelemela ka yango ti na suka mboka oyo eloba pasteur ekofo ekokendaka jamais bakokotaka bakobimaka et puis bakozalaka jamais à l'aise na mboka ya bakoko mboka ya Simo Kimbangu mboka ya Cardinal Malola mboka ya Kipavita mboka ya Etienne Tshisekedi mboka ya Lumumba mboka ya Musée Laurent Désiré Kabila mboka ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton bakoko kaka ba congolais parce que les congolais sont déterminés ba congolais baza unis à travers le monde oyo nyonso bokoki ko sala boye baka yango que congolais azali ko noter quelque part li futi nango ezali li futi nango ekomona naka président Félix Tshisekedi akutena Lorenzo. Est-ce que ezali te que ne mutumo na tongo na bus à lobi lelo leto ya na fula na tongo a développé à expliquer que non nizana Félix Tshisekedi a ke bonde la Lorenzo pour Lorenzo se fâcher a lobi neni bo humilier deux fois bon bino bigande ba commentaire ba bisi sala Lorenzo lobi bo humilier deux fois et c'est que là beaucoup tanité deuxième tour ba tunamino ba kutana bakutanite et puis bino okena mno okutana na kata donc ningo loba nini donc nga naze lokote mutakata ndeza danser siko nane lisolo na obeta mila na bis muto na répondre siko nende facha a répondre Lorenzo habité vie et bongo te yoza vie nanga obi ke tobeta bakati bomana moto muto na kata ti abenga kinga ezai que
urgence moko ezalaki yo mpo yebi neni ni ye asololaka eyaki te na ndenge yake to humilie yo vietia na se o petit na yo makambo mboka il faut to continuer yango tala dossier boye kotika te mpo soki otiki embrouille tokende nango bien na cadre international soignele biso mpo bato oyo na ndenge ya Afrique boso rappele nga moko nalobaki yango bato na ndenge ya Afrique balingaka na bango bakongolais te baa na COP nde baya kolia nsima ya Congo bapays na bango ezali pauvre nzambe oyo asalaki Congo ezala na makambo ebele toyebi te mpo na nini baafricain oyo bazalaka mpiaka bazo kocontinue kozala bajaloux ya bakongolais boyoka information oyo c'est-à-dire plus baafricain que République démocratique du Congo ekokabwanaka jamais pona kotikela bino espace bokota ata bokoti d'une manière ou d'une autre bozala injecté du moins la génération na biso ote parce que conscience ici ezwami soki bozali koluka faiblesse na bato bazali ko diriger to pe bolo ba o corruption tala ba américain jona o corruption période ya Tshisekedi corruption o ezalaki période ya Kabila même sur le plan ba indice il y a gestion ya mboka ya gestion ya makambo o comparé on a auto vivre le wana boa mutema mabe moko c'est-à-dire quelque part c'est comme si les gens veulent trouver ma faiblesse oui mutunyo ça kana ba faiblesse to ko lo bateke président Tshisekedi place za wana za parfait Fati Beto nyo ce qui ndaka bien ye moko kuta lo bage mboka o ese kufa kala lera lo baka ngo bino nyo so botele makawa mboka o ese kufa kala kasi ko kufa ngo yango boko momona ngo là beaucoup de monde ne beaucoup de conscience mais il y a alobaka ngo bien avant mais non bah faut il y a besoin de ça là na 145 territoires pour na ko développer mboka tant soit paix ba oyo ya awa utiliser na ba oya libanda c'est-à-dire ba financer bango entre autres ne bazoloba ba politiciens en soutane ba financer parce que ko futa ba hôtel ko zo ba avion tout ça c'est pas eza ntsakate ba financer na batu mususu parce que pour ba attaquer ndako moko esengeli baza na antenne moko na kati ba antenne ngo ba ali oyo ba osala que ba intérêt à batu mususu ba ya ko s'installer en République démocratique du Congo ba sala ba objectif na bango mais congolais azali conscient beaucoup kosa batu pendant un temps mais vous ne pouvez pas mentir aux gens tout le temps voyez ba que tango oyo vivre lelo eza tango ya conscience ya ba congolais ba bi ke biso nyonso à travers le monde to telemi congolais telema oyo ezaki lancé na premier ministre congolais telema oyo ministre Patrick Muyaya abundaka tongo midi pourquoi ba congolais ba telemi de partout na ba front nyonso na ba front culturel na ba front médiatique na ba front diplomatique na ba front nyonso na armée congolais a telemi parce que oyo ezali ko sala pasi na population bazali na est mutu moko tazali prêt à vivre yango na vie normale mutu moko tazali prêt à vivre et c'est comme ça c'est bête à tout moment mutu moko tazali prêt à vivre libanda ayebi batunini bazate insécurité alali ayebi te soka ko lamuka mutu moko tazali ko vivre lelo ndaku na ye ba vandaliser ba longoli aolala na balabala na se ya mbula papa kufi mama kufi bana ba kufi yo zali ko vivre bongo soki tozali na conscience mais na souci on a te pour na bandeko na biso toyeba ke toza appelé à disparaître comme population et alors lokola biso ba congolais toli ko disparaître te comme population to lobi ke sengeli biso nyoso tozala na langage moko biso nyoso to telema et alors na kati nyo sacré ezali na deux tendances congolais telema ya batu o ba agressif na congolais telema ya batu oyo bazali ko réclamer unité avant que to telema pas baté na kati ya ndako tant que tozali divisé to kosala jamais force contre monguna yango wana idéologie ezali que ba différent na biso nyoso to tia yango de côté to sala bloc moko ya lisanga poto bimisa banguna mais mabe ezali nini bato bazali na ba agenda ya malamu te oyo eyebani bazali kolinga bakota po bakotisa virus ya ba voisin to pe ya banguna to pe ya ba adversaire pote Congo na biso et ba bongo ko vivre grandeur na ngote na front diplomatique ndenge to betaki Rwanda pendant toute cette période to moni ba fruit nango vrai visage ya Kagame yebani
bango bazala contre-offensif et moi personnellement je pense que gouvernement ya République démocratique du Congo c'est le moment ya kofungola lisusu miso kolala te parce que Rwandais azongaki laboratoire tangu babeti ye eloko liboso ya Kabarebe na porte-parole na bango ya AFC tango États-Unis abeti eloko liboso tango Grande-Bretagne abeti tango nani Belgique abeti tango Union européenne abeti ba yebaki force diplomatique ndenge ezalaki déployé na batu ya Félix Tshisekedi te par rapport à ça. Et puis là on va découvrir que Congo est comme très avancé dans les États-Unis bango pe isengelaki ba bunda ba il comprendre que front wana ba bosanaki yango ba activer yango makasi pour ba contre-attaquer. Et alors soyez rassurés que par rapport à Makaboye le Kalelo d'abord en Afrique pe aux alliés collègues en extérieur Rwanda peut assez affronter la contre-attaque en utilisant la parenthèse comme d'habitude. La parenthèse au basé dans le terrain militaire, la parenthèse au basé dans le terrain politique, le leader politique, il y a un parti politique qui bino oyo bino bozalaka. Boye di bango. Ba fungoli de ba front wana. Maintenant qu'est-ce qu'il faut République démocratique du Congo et ça là, République démocratique du Congo et sengeli sikoyo ko nyata lo kolona accélérateur toujours na ba front wana diplomatique. Côté les partout où Congolais azali aïe ba bon lutter pas maté batwana bazali na intention ya ko CDT oyo tozali ko luka ezali kimia par tout le voie parce que makila esengeli etika kotanga tant que makila ezali ko continuer kotanga biso de notre côté to ko continuer pe koloba pour Congolais place azali à vivre en toute liberté lokola batu ya bamboka nyonso ya monde entier. Donc la souka édition ya lelo nazaki na plaisir ya ko présenter bino yango début ya week-end malamu na bino nyonso bisika bozali kolanda biso à travers le monde entier bande ko bazali kolanda biso na Dubai pe kuna na Qatar na Doha mbote na bino pambate bobengi biso ya mingi Kande News kuna impact ya kosakana te ba information nyonso bozali kolanda yango à travers ba page na biso à travers chaîne YouTube na biso KNB News surtout na Facebook kuna information etelemakate na kozala na plaisir ya kokuta na bino lisusu lobby samedi weekend na 4 ya édition ya information ya KNB News bozala na kimia surtout kimia longote na mabota na bino nyonso lobby magazine